Ah, merci. Nous sommes là, together. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Et surtout, on est dans les bons. Hein? N'est-ce pas la joie Amado Péchou dans l'hymne national, ma grande sœur d'amour, ma grande sœur chérie depuis Paris. Donc, maman Cathy Bakissa, ma maman chérie. Hein? Donc, voilà. Astar, c'est une émission socio-culturelle, une émission qui reçoit tout le monde. Et dans cette même émission, nous parlons aussi de la santé. Comme je dis, la santé n'a pas de prix, la santé primordiale, n'est-ce pas? Parce que aujourd'hui, nous remarquons plus naba papa, même naba jeune, et belé bazo kutana na bokono oyo ya hémorroïde. Cause nango eza nini? Conséquence ya hémorroïde eza nini? Na banzoto ya ba papa na biso. Hémorroïde eza na ba cause ebele. Hémorroïde eza pe na ba conséquences ebele. Yo omona que oza en bonne santé. Nazoka mukongo pasi ozwi omeli tangawisi. Nazoka mukongo pasi ozwi soki eloko nini nango wana omeli. Mais mukongo pasi wana ezo persister. Mukongo pasi ezo sila te. Ozo kende grand besoin. Ozo sala grand besoin makila. Ozika omeli calmement moko boy. Or, ils ont déjà ba débit à hémorroïde, ils ont ba effet aux la que aux na hémorroïde. Appétit ko liezate. Ba conséquence nango sur ils na nzoto ya papa. Et yango esala que mobali azara susu na posa ya kosangisa nzoto na mwasi na été. Donc, au mona que oba nous asusu na makasi wana ya kosala rapport sexuel te ya kosepelisa maman na mbetu te. Pour nani hémorroïde déjà est lié yo. Et commission impuissant. Hémorroïde ezelo komoko vraiment mabe makasi. Bande ko ebele bozo kutana nango. Eza kate ke anga sala na musa makasi te dans hémorroïde poani. Bongo biloko ka to lia oyo. Babiloko ba makasi wana babiloko a sec. Yo liaka kwanga mingi, yo liaka babiloko moko donc sans même o accompagner on a légumes. Sans même après qu'on lia pour lia fruits. Na ba émission au kakande bolanda biso na Astar santé to bando laksabino pe ba fruit oyo kako to liaka o ba poso nango kaka soko mélange ngo ezaka kisi munene po soko suka orange à pamba na émission prochaine on va expliquer na ya pe na ba fruit na laksabino ngo po na centre na biso awa na commune ya Lemba tozana ba kisi taneti kisi o papa mon kiso mon na ningisi yango omone nga bimi fulufulu kisi oyo kisi moko très efficace pour na hémorroïde ata hémorroïde no bando bima okomia ko sala sel ya makila to sel ya mike lokola ba sel aux arnette ya bantaba ou bien ya ba mabata to ya ba soso à travers kis oyo o sala sel normal au mona ke okoma pe na force na yo naturelle et ça soute pour o sepelisa maman il faut omela ba encore faut omela ba whisky on a ça quit ndo zo force l'air quit aussi la yo force et ça les soute qui mobile les hôtels mal soute non à travers ba kis ça na centre na biso awa donc et ça ba kis moko moni ba papa donc kisi tant oningisi so na bina fungola bouchon na oke beta pou donc eza kisi mo très efficace kisi mo ya makasi pendant 7 jours na centre na commune ya Lemba eza 7 jours likamba 7 jours une semaine kaka maman 7 jours ai likamba une semaine hémorroïde esili papa obebisa bambongo hémorroïde esila kate oyoka ka mukongo pasi okenda kulo bakata kata banzoloko kutu nzoloko ezate kana na kisi kaka oyoki na bien bato bazoya na commune ya Lemba wana centre na biso déjà bazozwa bakisi na bango sans problème mais bato libanda pe sans problème kisi kokomela onde komoko ute ko benga kala te awa semaine passée a commandé des kisi ne komeli déjà na ndako déjà zozwa traitement na nukuta ko kisi 7 jours te mais déjà komelenga na WhatsApp que non. En tout cas, papa Alphonse n'a pas essayé de Paris, basé belé nous aux États-Unis, à Komela qui bisopé. En tout cas, papa Jean, les États-Unis, même ba maman, na émission on a été que ça là y a émission na biso ya Astar santé.
tolobela ki pe ba makambo etali ba mafuta kopakola ba savon ba mama bazo komela biso bazo benga bazo tina mbongo na bango bazo so ba produit na bango ezo sala bango bien hein. Donc tout ça ba témoignage ebele na bandeko na biso ya mibali bandeko pe ya basi papa ozolanda ngai vraiment zwa santé na yo au sérieux zwa santé na yo vraiment na maboko koluka mbongo c'est bien bon, il faut avoir de l'argent, il faut aller travailler et tout, mais santé qu'on néglige en côté aux en bonne santé au mandako. Si vous êtes en bonne santé, tu peux travailler, tu peux te marier, tu peux faire tout ce que vous voulez, tout ce que tu veux au salango parce que aux en bonne santé. Alors, sur aux en bonne santé, donc aux en moyen même pas ya ok de musala wana koluka mbongo. Surtout bande konso wana poto bosala ka musala anytime, nyonso. Okoti musala banda tongo tipo quoi. Osala ka pesika moko te, koluka ka mbongo ozana 2 places to 3 places osalaka. Musala pe ya côté lema. Mukongo eliama yo déjà. Omona que okomaka liboso ya mwasi na yo cowboy fatigué. Au commence à avoir raison, ah je suis fatigué, ah oui peut-être qu'il y a un petit caillou, je suis fatigué, ozo kokalisouté, bah raison comme que je suis fatigué, pourquoi oralisou c'est pas ça moi sinon té. Alors, je soin na yo, traitement ils allaient à 7 jours quand y a pas matin soir, aussi 7 jours na yo okoyoka kimia mu congolais kozonga normal, okozo penza soin moko approprié. Soin au esengeli nambongo pe ya mukie prix moko vraiment abordable ndembo ke na obimisa ba $500 kuna ba 1000 tapozo traitement mais awana moins coûte mbongo ya mukie et comme même pas coûte $500 moins de $500 na c'est même mbongo moko mukie o coûte okoko bima na ngaka na bana na restaurant bo liembo isili mais yo santé na yo ezokende kokufa mobile nozo ki na kokufa. Donc à travers bakisi oyo papa oyo kamalamu okoma soki mama kaka a bengo azana besoin na ozo ba raison parce que okokaka soute moi que hémorroïde sokoza nango obando koka même pas kobeta ba ku ebele ozakaka na kumoko okatani et puis yango nem te pesa ba faiblesse sexuelle ba éjaculation précoce. Donc okoma ka boza en relation avec ta femme directement, même pas 1 minute, au bois. Même pas 1 minute. Yongo mona ba maman mususu na bandako, azana ndako mais mobala sepesaka ete. Ya koma na ko lula libana. Non, papa za mo si ndako na yo, moi o sepesaka moi na yo. De même moi si pas sepesaka yo. To mona ngo o mona ozana mbongo ebele. To mona ebele awana ba kin même na ba poto esalama. Mama solo to yo karango pe. Mobala na mbongo ebele mais moi si aokelanda chauffeur aokelanda un mususu sentinelle bino botuna mais mobaline il a tout, il a beaucoup d'argent mais qu'est-ce que sa femme cherche? Sa femme cherche quoi? Mais aolukande kuna ba osepelisa bien pour papa wana kuna ya sentinelle ya chauffeur ayaka kozwa kisi oyo babi kisi oyo 7 jours. Donc makambo ezali awa donc 7 jours papa na yaka nozwa kisio pe na remarque mingi ba papa wana ba sentinelle ba chauffeur ya ba bana misa bango ne ba na ba konzo ba na ba force pour ba utiliser ba produit oyo o mona ba papa musu azana mbongo mais ya asalela ote ngona o mona ki okokaka na ko sepesa mama te après mama zo kenda ba sentinelle bo tuna o mais sentinelle na pesa ki lokote aolandele ni mobile na zana mbongo mobile sombele voiture atine na poto mobile sombele epe ba parcelle mais mobile côté ya ko sepesa mama akokaka te. Alors papa sepelisa mama na yo sepesa mwasi na yo sepesa mwasi na yo qui sezali soko za na maladie qui sezali et ko traiter au malade ko za lobiko. Alors hémorroïde vraiment lelo na émission lelo pour chaque émission na Astar Santé to lobela plus ba sujet ya ba maladie toza wate que non de la monaka ba médecin mususu kakisi moko et traitaka cette maladie tension faiblesse sexuelle éjaculation précoce prostate kaka kisi moko boy
cette maladie. Non. Wana eza lokuta nga na ndimaka yango te. Biso awa na centre na biso na lemba. Kisi na kisi eza na maladie nango. Maladie na maladie eza na kisi nango. Soko eza na tension, ba opeso kisi ya tension. Ozwa kisi na tension. Soko eza na faiblesse sexuelle, kisi ya faiblesse sexuelle yango. Éjaculation précoce. Kisi hémorroïde ezali. Kisi na maladie na kisi nango. Eza ndenge moko même ba médecine moderne. Au moins que OK ça examen bakangi na par exemple la malaria, typhoïde, infection. Bon, communauté qui si mon on est traité malaria, typhoïde, infection. Non, au moins que qui ça malaria ba komelio à part infection à part typhoïde à part. Mais tant que vous mélange ba biso que malaria au melakir donc pendant 3 jours. So pour linga ya comprimé kaka, so pour linga ya tonga pendant 3 jours et le reste ba biso pendant 7 jours. Mais na ba tradi. Donc pour monaka ki ya lokuta baza ebele mais biso na centre na biso balobi mama 7 jours. Mama une semaine kaka. Mama une semaine aye pour nga betima sona loba pamba te nga sona lobi c'est que nazana ba témoignage nga moko pe na témoin oculaire. Donc ndenge batu bazoso bakisi na bango bazoso lobiko surtout bato bazo benga betima se nga moko obengi nga otindi mbongo na yo nazwi pe kisi na centre na ketiki la yo po landeli omoni que kisi comme ozwi traitement okomeli nga betima sengu kisi wana esali na yebisaki même docteur ana centre soki kisi ezosala te toza obligé kozongisela bino mbongo po bato nyonso babengi ata mutu moko ata déclaré yo meka nani papa ina omeki te meka soko moni kisi dans 7 jours et salité benga betima sengo na centre na bino kisi bosala ki wana et salinge le côté bozong tokozong selo mbongo mais ozala déçu pété pour bato nyonso me ba o bazo na kin awa ezame bata poto oyo totinda ba kisi bazo ba kisi sans problème neti papa o na ote kotanga kombo wana nanu kota kokisi 7e jour na été azo ba kisi ne kaka semaine passée de le asoki 4e jour na e mais hémorroïde abane kosumba penza makila de so sali sel à quel grand besoin permettez-moi le terme on va appeler makila ezotanga ki mobali na etel makasuti et comme ça même na faiblesse sexuelle mais à partir quand ya ba kisa meli a commencé la sel normale et puis abikutu 4e jour yango déjà donc azo sepe sa maman mais conseil topé ça ka na centre la biso kende ti na traitement non na 7e jour ko kata traitement te na yesa ki pe même papa ko kata te atoko yoki déjà force ye hémorroïde wana ndo bando ko ba douleur mukon ando ko même ko tombola cantine te abi soki même ake musala kongunza mazoko kate musala lokwa sala ka musala na restaurant ko telema ko servi batu ko essuyer ko aso ko kate mais tant ka aso kis au 4e jour na ye déjà à qui même musala abikutu déjà yena maman déjà fête na fête papa si ça kire pendant 7 jours na yo ezala bien kisi yango yo balobi oyo suka onde masolo papa ou akoka lisusu à travers bakisi oyo vraiment okokoka opesa en raison bi betima sengo en tout cas congratulations, bravo, félicitations. Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Le tolobeli hémorroïde. Tu expliquer ba papa hémorroïde conséquences nango ba effet au salaire nanzoto. So moni déjà ba effet wana ezo salayo. Comprendre que vous en avez hémorroïde. Benga biso no numéro affiché. Anytime sera disponible. Toko solo anayo. Toko yebisa yo ba kisi po ekomela yo. Il faut combien prix moko abordable. Ozo ba kisi surtout ba kisi ya na promotion. Et comme yo alors yo oh papa vous en a besoin vraiment oya na centre to tina mutu numéros affichés mutu akokoma ti na commune ya Lemba aye azui ba kisi na yo ye moko atindeli so po lingi biso na centre to tindela yo pas de problème to tinera na poste bato a poste ba yo ko tikelo ba kisi tina porte ndako na yo. Merci beaucoup à la joie Amado Pichu na l'hymne national en tout cas. Merci beaucoup na bande ko nyonso obo pesi biso confiance
Ernest bozo landa biso bozo commenter bozo commander ba kisi na bino merci pe bonne guérison na ba o boza malade et surtout na ba papa o vraiment bo perdre espoir bozo sous espoir bo mekano ba kisi o cette fois-ci ekosimba soki pa na bango kuna ba kisi bo melaki simba kite mais awa na centre na biso ba kisi oyo ekosimba okoyoka vraiment malamu o ba kisi oyo pe oza capable okoma na baku oyo lingi ata 10 oza capable avec ba kisi oyo. Et puis, salama sans problème. Ça te que o meli whisky, to meli ba stimulant moko boye, to meli ba ankoro. Non. Donc, au moins la force na naturelle. Mais si on traite ka hémorroïde, c'est tout. Donc, c'est tout bande ko bozo na biso yo za na problème hémorroïde tout ça yo, hémorroïde interne to externe ba ki sezali. Donc, au moins la sous qui mobile les sous na puissance T. Baki Césali. Ozo na puissance ozala ki na ngwana. Et lekela nga jeune garçon à 18 ans. Oto yeba ki ba jeune bazara vraiment baza baza makasi. Donc na jeune à 18 ans akokara lesu ko sepesa moi cité. Aoko maka demi terrain. Akokara ne sous attaque a matangomba te. Non. Ba papa ba 30 ba 40 ans, 50 ou 60 ans. Bazo kokali sous te po nini. Trop d'hémorroïdes dans nzoto, trop d'infections dans nzoto, trop d'éjaculation précoce dans nzoto, de faiblesse sexuelle, et kota dans nzoto, et l'embi c'est boma ba hormone ebele dans nzoto na yo, ya ki mobile. Alors, soigner na nous maladie wana, au mona que, ozongi na force ozala ki nango kala, tant ozala ka jeune, ndengo banda ko gangi sa basi, tant ozala ki jeune ozo sepelisa moi si moi zo craquer yo. Une force naturelle wana fo izonga. Voilà, merci beaucoup déjà à tout le monde. Au revoir, à la prochaine. Ciao.